Mbote 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 bandeko na ngai ba congolais, mbote na ba africain nyonso o bazoyoka monoko na biso ya lingala. Liboso na bino eza madame Ghislaine Kaindo. Toyambi bino na kati ya émission na biso, na kati ya chaîne na biso Genovic TV, na kati ya émission na biso bolamusi ya mayele, bolamusi ya conscience ya peuple, ya population ya Afrique na population oyo ya Congo RDC Kinshasa. Lelo toza na sujet moko oyo ezali ya mutuya makasi oyo tokolobela, ezali pona kidnapping, enlèvement. Elingi koloba nini enlèvement wana? Eza na batu oyo basali réseau na bango, oyo bazo ko ba préparer stratégie moko, ba monter stratégie moko pona koyiba batu, pona ko enlever batu, donc koyiba, eza koyiba batu. Donc boza mingi bazo sala li pratique yango na ba arrêt ya bus parce que batu bazaka ebele. Boyebi bino moko na Kinshasa, awa transport eza mwa pasi, difficulté de transport eza makasi, surtout na ba aire de pointe. Okomona kaka tango bozo zela transport boza ebele, transport ezo ya te, bokomona kaka bis moko eye to voiture moko eye etelemi ebeleli soit Kingasani, ebeleli soit magasin, ebeleli soit molar. Bino ndenge bozo kende kuna bato bozo kende kote wana bokozala mbangu bosali nini boye bokoti na kati ya mutuka wana. Tango bokokota na kati ya mutuka wana bino bokoyeba te, boyebi kaka eza transport lokola ba transport nyonso. Tango bomati bokoti na kati basali nini bamatisi ba vitre ya mutuka. Tango bato wana bakomatisa vitre ya mutuka wana, ale bakosala nini bamatisi pe volume ya nini ya radio na bango bazoyoka musique, bamatisi volume po soki ogangi mutu moko ayoka yo te. Mingi ba mituka wana ezalaka filmé, donc mutu ya libanda akomona oyo ezolekana na kati te. Sikoyo eloko nini elekanaka, eza na ba stratégie mibale basalelaka, eza na ba technique mibale basalelaka. Ya liboso ezali ba enlèvement bazosala pona objectif ya kosoutire mbongo, ba benda yo mbongo, bayiba yo mbongo, to bayiba famille na yo mbongo. Na cadre wana bakosala ndenge nini, bakozwa sac na yo, bazwi téléphone, bafungoli sac so mbongo ezalaki na kati, bazwi mbongo nyonso ezalaki na kati. Ale soki bamoni ke mbongo wana eza suffisant, bazwi yo bake kuna bazeli batamboli na yo moi mobimba na poko basali nini baye babwaki yo quelque part esika okose retrouver. Soit soki bamoni ke mbongo ozalaki nango na sac ubi oza na mbongo te, to mbongo ozalaki nango eza muke, bakosenga yo numéro ya telefone ya bandeko na yo o baza na mbongo. Bakoyebisa yo pesa biso numéro ya ndeko na yo aza na mbongo oyo tokoki ko contacter ye pona yo. Yo kopesa numéro bakobana kobenga ye bayebisi non. Soki o informer la police to soki oyebisi mutu tokoboma ye. Famille ndenge bakozana somo bosengi nini, tosengi $1000, tosengi $2000, tosengi boye. Okomona bakokende kofanda place moko na nini, na place moko ya cabine esika bakozana facilité ya ko retirer mbongo. Okomona soki mbongo wana eye basali nini, basali retrait ya mbongo wana bakei. Tango bakomona baza satisfait basali nini, bake babwaki yo na pokwa quelque part, okose retrouver kaka na pokwa baye babwaki yo. Wana nde ba pratique ebandaki bongo, donc ba enlèvement wana ebandaki bongo. Sikoyo mibi wana ba enlever wana ba changer stratégie, ba mati na vitesse supérieure, bazo sala nini, bazo enlever sous batu te pona koyiba mbongo, bazo enlever sous batu te pona kosoutire mbongo na famille te. Oyo baza na ba commanditaire, oyo baza ba étranger, objectif na bango eza nini, eza kolongola ba organe oyo eza na bazoto ya batu, motema na yo, foie na yo, nini ba poumon to bona ebite ba organe nini balongolaka, bakolongola ba organe wana bako conserver yango malamu, basali nini bake koteka yango na étranger. Sikoyo pratique wana nde ezo régner mikolo oyo, okomona batu bazo disparaître, bakomona yo te, bakoluka bakolemba ti basali matanga. Makambo wana ezo se multiplier, ezo s'accentuer na kati ya mboka na biso Kinshasa. Esengeli biso population ya Kinshasa to fungola misu, to luka ndenge nini toko se défendre par rapport à situation. Tokoki kofakanga munoko te, esengeli to loba ba autorité na biso bayoka.
ba autorité na biso service ya sécurité bayoka biso ke tozo ko se plaindre tozo dénoncer ba acte wana oyo ezobomisa biso pamba. Ya solo ba enlèvement ezosalema na bato baza na ba arrêt bazozela bus. Tant musu bokoloba ke bino na gouvernement boza na mbongo boza na ba moyen bozaka na mituka bosete placer na mituka boza na problème te lelo. Bokoloba bongo lelo mais lobi toyebi te stratégie nini monguna ako utiliser pour na ko enlever bana na bino to basi na bino. Botike la biso te gouvernement ya République démocratique du Congo essayer ya koluka ndenge nini ya ko multiplier ba stratégie ndenge nini ya ko arrêter ba criminel wana ya ko arrêter bango. Bo multiplier ba stratégie service ya sécurité etelema la muka service ya police etelema la muka. Bo traquer ba criminel wana. Tamsu lelo ba enlever ndeko na ngai tamsu ki lobby ekozala ndeko na yo. Lobby ekozala mwasi na yo, lobby ekozala leki na yo. Yo kanisi ka ke non ba enlever ka wana yo yebite. Soki lobby ekokomela yo. C'est pourquoi biso nyonso esengeli to lamuka. Bo la musia biso nyonso ekosunga biso to arrêter makambo wana to arrêter pratique wana. Bazo bomela biso nini? To sali bango nini? Na ba émission na ngai ya eleka na lobela bino pona makambo ya bolingo ya mboka. Bolingo ezate tolingi mboka te tolingani te biso moko ba congolais tolingani te ba africain tolingani te wana nyonso ezali ba biloko ezokomela biso pona kozanga bolingo. Kozanga bolingo esali ke oteka ndeko na yo mutu wana ba commanditaire wana o baza ba étranger o bazoya kosala ba pratique wana kati ya mboka na biso. Bango pe baza na bandeko epa na bango kuna. Pona nini bazwaki ba organe ya bandeko na bango te? Pona nini bazwaki biloko ya nzoto ya bandeko na bango te baye kaka epa na biso? Po balingi bandeko na bango. Sikoyo biso pona nini tondimi ko travailler na bango tondimi ko livrer bandeko na biso pona mbongo muke. Tamsu yo chauffeur ba utilisaki okomena bango batu wana. Bakopesa ka peut-être $1000, peut-être $2000, ba organe wana bakokinda ngo koteka ngo ba millions. Mais yo ozui kaka mwa muke pona nini cupidité bolikolinga mbongo koleka mutu. Et puis yo mutu moko koki enlever 12 personnes, 20 personnes, 50 personnes ata yo moko. Ata motema mabe vraiment biso ba congolais. Pona nini bolingo ezate? To lingana. Ndeko na ngai kokanisa te ke likambo wana ba enlever tel. Yo kanisi ke se limité pas tel. Yeba ke lobby ta mususu yo moko bakoko enlever yo. Ta mususu ndeko na yo. Et puis bazo enlever bazo kamawa te. Ceux qui ba enlever bino bongo c'est que be ba ke ya bino esili. A moins que Nzambe aloba autrement, Nzambe moko intervenir pour bobika. Service à sécurité bo sunga biso. Service à police bo sunga biso boye bana ko arrêter ba criminel wana. Biso peuple congolais to souffrir mingi. Toza nano ba problème ebele. Pauvreté eza makasi. Chômage eza makasi bo talaka transport. Transport est comme il passe, transport eza eloko moko ezo souffrir batu mingi na kati ya mboka oyo. Moyen de transport eza suffisante pour na peuple. Yango omoni entassement donc attroupement na kati ya ba arrêt de bus. Yango ezo sala ezo pousser ba criminel ba yaka na ba arrêt de bus. S'il vous plaît bosunga biso. Gouvernement bosunga biso ba problème eza mingi mais oh ya sécurité eza très urgent. Eza très urgent donc bo sala effort nyonso ba arrêter ba criminel wana. Ba étranger wana ba arrêter bango. Ba le kakanzela nini tango bakileki na ba organe wana na étranger. Ba le kaka na ba aéroport, ba le kaka na ba port. Ba stratégie nini boko sala eloko ni boko sala pona ko détecter ba biloko wana bazoyiba. Ba nini ba organe wana bazoyiba. Esengeli ba matériel o eza sophistiqué ezala na kati ba aéroport na biso na ba port na biso pona ko détecter biloko wana. Na ba pays étranger okoleka te bakokanga yo kaka na ba organe wana ozana ngo bakokanga yo. Pona nini pona service na bango o eza komi na ba aéroport eza makasi mingi baza na ba matériel stratégique o ba matériel o eza sophistiqué pona ko arrêter pona ko détecter biloko wana. Mboka na biso eza na besoin kimia. Kinshasa soki eza attaqué boye c'est que ba province ekozala ndenge nini. Soki ba moni ke biso na Kinshasa tokoki ko combattre likambo wana biso nde capitale
soki bakiti batu mususu na ma province ekozala grave. Toluka solution, gouvernement biso luka solution, service de sécurité bo luka biso solution, bo éradiquer likambo oyo. Ezo concerner biso nyonso. Ozala mutu opposition, ozala mutu ya gouvernement, bo yeba ke biso nyonso toza concerné. Okoloba tike ono ezo concerner gouvernement wana te, ezo concerner biso nyonso, peuple congolais biso nyonso, ça nous concerne. Ceux qui ont combattre, qu'on réfléchir, ndengeni de combattre pratique wana, essayer de réfléchir ensemble, to se mettre ensemble, to monter ma stratégie pour arrêter ma criminel wana. Ndekonanga congolais. Ozo souffrir ngapi nazo souffrir. Pasi toza nango tozo bunda po mboka na biso ezala malamu. Tozo bunda po na ko trouver solution ya chômage, ya pauvreté to éradiquer pauvreté na kati ya mboka na biso. S'il vous plaît, bo stopper ba pratique wana. Bo luka moyen mususu akoluka mbongo, moyen wana oyo bozo utiliser eza malamu te. Moyen ya koboma muninga na yo pona kozwa mbongo eza moyen ya malamu te oyo zo utiliser. Luka pratique mususu. Luka pratique mususu. Pota mususu lelo o enlever ndeko na yo, voisin na yo. Lobi mwana na yo nde bako enlever. To mwasi na yo nde bako enlever. Okoloba nini? To linga na biso na biso. To luka solution ya problème, soki problème ezali na mboka, to loba to dénoncer problème wana, to yebisa bango problème, to proposer ba piste ya solution pour na ko résoudre problème wana. En tout cas, eza eloko moko ezo salanga pasi makasi. Na famille nanga ba enlever na mutu moko te, mais eza eloko moko ezo salanga pasi, congolais nyonso aza ndeko na ngai, congolais nyonso aza famille na ngai. Eko salanga pasi, yango na kofanda kimia te na kati ya émission na ngai. Na koloba yango to partager vidéo oyo pour la kolamusa ba congolais to fungola miso to sunga service de sécurité soki oyebi mutu moko oyo zo suspecter que non tel yepe azaka na réseau wana tel aza ya quartier na yo aza ya avenue na yo dénoncer ko fanda kimia te to ko sunga service biso population to ko sunga service de sécurité biso population to ko sunga service de sécurité to ko sunga la police pona ko arrêter nini wana pratique wana soki biso pe to croiser les bras au kanisi ke ezo concerné ote tango ko komela yo ekozala trop tard to luka solution ya likambo oyo to partager vidéo oyo ba congolais nyonso esika nyonso bazali bayoka to luka solution ya likambo oyo to sunga gouvernement to sunga service de sécurité to sunga la police na ko dénoncer ba pratique wana ko desu batu oyo tozo suspecter to toyebi bango baza na kati ya ba réseau wana esengeli to dénoncer bango service de sécurité esala musala nango tolembi na insécurité na kati ya mboka toza isusu na kimia te ozo se déplacer yo moko ozo mitala biso lingi okota na biso yo moko ozo banga kala bazai kolanda kaka ezaki ba ketch nje ko enlever mikolo eko mpe ba bis okomona bis était miboso na bino transport ezate ba kitisi kaka prix muke ya transport bomati bokei zokande enlèvement yango wana nyonso. Merci beaucoup kolanda biso na kati ya nini ya émission oyo na chaîne na biso Jonovic TV. Merci mingi. Tozo zela ba proposition na bino soki bozala ba idée mususu ya kopesa par rapport à sujet oyo eloko ni toko sala pour to combattre situation pour to combattre ba nani ba criminel wana bo pesi ba idée to yebi ndenge ni toko proposer yango na service de sécurité toko proposer yango na ba konzi na biso pour to bena ko trouver solution ya likambo oyo. Merci, nzambe apambola bino. Au revoir.